Loposo mwindo to bundela mabele. 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 Tele mato bundela mabele. Tele mato bundela ekolo. Tele mato bundela mabele. Tele mato bundela loposo. Tele mato bundela mabele. Tele mato bundela ekolo. Tele mato bundela mabele. Tele mato bundela loposo. Likambo ya mabele eza masekite. Mambu mamiondo mangolo melina. Oyo tozomona awa eza ya ngai na yo. Mabele oyo tokonyata eza ya ngai na yo. Matondo mingi na bino bandeko balandi émission Bayindo to Telema et sengo pesa ya kwemba biso so banda kona bino. Ya kolanda émission éveil ya conscience, émission o ekelamaka na objectif moko ko lakisa moto moindo ya uti wapi. Ya komi wapi pe ya zali ko kende wapi yango tina to benga yango émission Bayindo to Telema. Pona nini Bayindo ba Telema? Na kotala bomo ya Bayindo komona ke Bayindo bazali ya kolala, Bayindo bazali ya kovanda. Nde yango esengeli Bayindo boko ko Telema. Na tina ete bako ko misalela bolamu. Ndemo korona mokolo to exploitaka ba sujet oyo soki moto alandi yango toujours a bénéficiera na un plus na mai oya yibakite. Ndena mokolo mwalelo to ko solola na moko ya bandeko o bali ko bunda pour éveiller ya conscience ya l'homme noir na kombo ya croyant africain. Papa Lobola ebele mingi bayebi motete ndika mobeti lokole croyant africain mbote na biso. Mbote ndeko tambi mbote bandeko balandi na bisika biso bino bozwani. Toza biso moko te tozali pe na moko ya mopanzi sango ndeko na ngai kinoka ne bango to kosolowa na bango elongo na croyant africain ndeko kinoka mbote na biso. Mbote na biso ndeko tambi matondo mingi pe mbote na bato bazali kolanda biso kuna na ba écran na bino. Merci beaucoup. Croyant africaine ebele ya bato bosani vraiment moi temps bomonanité l'émission na biso Bayindo to Telema yebite etumba deje sili yango ezo bozomona na te to kaka ne ba misu balobaka ke bato bakoma olobela sango bakoma na bambongo ebele yango esali kaka te olia na mbongo soki sili apo bozongela mosala po temps vraiment pesami to moni bino penza te eza suite nini sali ke bomona na te pendant tout ce temps au croyant africain. Matondo mingi ndeko tambi tozali kaka na kati etumba biso toyelaki etumba tozali na kati na yango tozali kokoba yango pe tozali kobunda yango nde wana soki bokomona biso te tozali kaka na kati etumba tosalaki mwa mobembo moke na eteni ya Équateur na territoire de Bikoro kuna esika tokendeki kopelisa lisusu moto ya bolamusi Bayindo pamba te ezali pasi mingi ete komona ete pa na biso mfumu kimbango ayebani te na bana mike nesika na komaki na mboka na ngai bano ya lelo bayebi mfumu kimbango te en dehors ya bamikolo baza na âge na biso to pe bapapa na biso donc esalaki mwa pasi nde yango tozalaki kuna nde sikoyo tozali awa pe kaka na kati etumba yango dans le cadre ya afrocentricité internationale esika kani tozali tosangani pe lisusu na Bayindo bazali kobundela boyindo à travers le monde nde wana tozali ko évoluer et puis na Kingunza pe tozali kaka banguza tozali kaka kobunda etumba ya Kingunza donc tozali présent à l'intérieur na Kinshasa et sur le plan international na mokili donc tobungi te Mengunza croyant africain okamu singa tango lobi afrocentricité internationale. Nini susu afrocentricité internationale. Biso toyebeli bino na biloko wana te. Afrocentricité internationale eza penza nini? Matondo mingi ndeko tambi afrocentricité internationale ezali lisanga liye lisangisi Bayindo na mokili mobili. Tata tambi tata mokili balongo pe bakoko na biso bazali makasi pamba te tango moto moindo abungi pendant 430 ans mundele aye kovande la biso et ko sala ete tobungisi oyo moto asengeli abungisa te. Donc nous avons perdu ce que l'homme doit garder après avoir tout perdu. C'est que nous avons perdu notre authenticité
notre spiritualité, notre ontologie, bref, le ban professeur Moko, notre bomotologie. Alors, dans le temps que Tobungi Siango, ezalaki pas seulement en RDC, pas seulement en Afrique, baindo nyonso à travers le monde, ceux qui t'attendent le tamboli au moni baindo nige bazali na mokili mobimba. Ils subissent les mêmes sorts partout, la même humiliation, et sur l'andabango partout, les mêmes misères, la même famine, les mauvais regards au bazali ko subir de la part na bandeko na bango bato. Donc moindo ce que moni aux États-Unis mutu ya passe. Même aux Indes, il y a les races noires, les mélanodermes indiens au bazali ko concerné bisote na maibiso tozali koloba. Ces mélanodermes indiens bandeko na bango pe bazali ko humilier bango tout simplement parce qu'ils portent la peau la race noire. Et donc, Bisso Lelo a compris que les Noirs d'origine africaine, tous allés subir le même sort, tous sangani na lisanga moko pour na kobundela Afrique sur le plan spirituel d'abord, sur le plan politique, sur le plan scientifique et sur le plan économique. Mais et Tumbana Bisso est allé d'abord et avant tout sur le plan spirituel parce que c'est ça le gage de toute autre forme de libération. Ce qui m'a demandé à jouer bon somme ya molimo, yango e kosala été na le lengenyonso à cause de la libérer. Alors yango afrocentricité internationale et sangisi biso banso baindo tozo bunda etumba ya molimo to yokani ete to bunda etumba yango na lolenge oyo ekosala ete na mikolo mikoya Afrika ekoka kozala libre. Nde wana okomona ndenge bandeko soki bazolanda kuna baitozo bunda na bango na kati ya afrocentricité internationale wana bozomona wana elongi ya Molefi fondateur Molefi Asante ye azali dans le fondateur. Donc, ndenge biso tozali bangunza awa bangunza bazali ebele pambate nsiku mibeko miabikela oyo les principes de la création les lois de l'univers. Donc nsiku mibeko miabikela les principes de la création les lois de l'univers et tant que ça n'est pas seulement en RDC peut équiter pas seulement en RDC équiter partout et pas à baindo à travers le monde. Donc ndenge na lobaki et qui tient pas à bande et principalement et pas à savants bateau bazali ba grand égyptologue ba koteli égyptologie makasi et si kaka ne ba ko découvrir la maat la justice et la vérité ba ko découvrir yango wana na zongeli su selongi ya ndiko na biso Molefi ya zali entier per acte universel mama amama zama Yowana Bozolanda, donc dans le baloko la secrétaire générale universelle. Oyo azali dans le baloko la bangunza nyonso ya mokili. Donc bazali basala lisanga, leti biso tozali banguza ya RDC. Banguza pe bazana en foi. Banguza pe bazana Cameroun. Yowana per at universel donc mokunza banguza wana sur le plan international mazama tu peux chercher repérer ou on a bon on a professeur Omutunde donc à cela qui Jean-Philippe Omutunde mais à comme sikoyo Kalala Omutunde donc alongoli kombo ya bongo o wana boso mona wana professeur Mbelek Yoana Mbelek mosusu wana boso mona professeur Nilon un grand égyptologue historien Nilon Dumbi Fakuli il y a le cola mukonzi ya bangunza au bomoni wana exactement na Mali donc bango surtout na kati afrocentricité internationale mosusu mbong basong wana représentant ya afrocentricité internationale ye wana bozali komona ye azali bongo na Cameroun donc bango nyonso donc le bolali londo azali représentant ya afrocentricité internationale na RDC. Alors c'est une confrérie des savants
oyo basali que bamosusu baye na égyptologie bamosusu batangi nsiku d'une façon verticale lokola biso banguza totangi nsiku epai ya koko nde wana tozali kokoba tosangisi mayele nyonso tu wana ya bomutu ya bwanya nde yango afrocentricité internationale. Bref mpona kosukisa motuna na bino ezali lisanga liye lisangisi bangunza ya mokili mobimba ya RDCT et puis ba égyptologue donc batu oyo batangi la maat donc ezali nsiku kombo ya nsiku na kala na égyptologie la maat qui signifie la justice et la vérité. Bazumba mosusu bazu yango dans les recherches, c'est-à-dire à travers la pensée rationnelle. Bamosusu batangi yango d'une façon verticale le lingue biso to tangi. Alors nous sommes en train de fédérer les énergies pour te tokoma et lokomoko. Pour te tokoma et lokomoko bandeko balandi émission ba ile to telema. Bonsoir mi penza ebele na ngonga oya bolanda biso ba numéro eza affiché. L'émission est en direct qui se repose mutuna na nzela testo to pe appel. Toko enolo na ba numéro eza affiché wana bino ba téléspectateurs ba numéro eza affiché bino bo rejoindre ba ko landa biso na nzela ya radio bino bo auditeur ko benga biso na plus 243 82 319 22 25 plus 243 82 319 22 25 ndeko kinoka na moni na ngamu na bino ko landela développement oyo ngunza lobola sili ko pesa na banzi pe mituna pe na ngamu na bino ko sanga te. Merci beaucoup ndeko na ngai Tambi na ko pesa biso maluba pour na ko sululana invité na biso mokolo lelo ngunza lobola moketi ndika croyant africain tolandi bino na bokebi nyonso botalisi ete bozali siko na lisanga moko bobenga afrocentricité internationale o esangisi bangunza nyonso non seulement ya RDC kasi ya mokili mobimba. OK. Nde motuna biso zali boy. Objectif na bino penza na afrocentricité zali nini? Bolingi penza nini? Pamba te awa pe obandaki déjà musala. Kasi boke bokoti lisusu kuna sikoyo objectif eza ya kokesana. Objectif na bino eza bolingi penza nini? Bokeseni wana bozalaki déjà abozote ya bokomi lisusu na afrocentricité internationale. Kuna ba objectif na bino eza nini maloba omboka na bino croyant africain. Matano mingi ndeko kinoka mendengo solo ba bozalaki penza awa siko bokomi kuna c'est comme si tolongwe awa komi quelque part mi balé comme siko mi balé boy si biso wa afrocentricité bozaki ngunza wa bouti Équateur oui mais biso tozali kaka ngunza tolongwe ngunza te kasi na ngunza boy dana lisanga bosangana boye bokomi sona lisanga tozate nous na lobola lo ilondo c'est un ngunza éternel na kati ya boye libompa ezali lokola yo toujours tuna ngai tata kinoka yo ozali kinwa botamaki na Kinshasa mutabiso yo botamaki na Kinshasa mais sikoyo ozali susu botami na Kinshasa tendingini non bon pour le coup tata kinoka botamaki na Kinshasa il est éternellement kinois donc tout changer tengo total sibino était tozali kaka bangunza mais yambotena comme bangunza nazalaki croyant africain ça sola yango ni na zalaki na kokamba le londinga nazali kokamba batu alors wana ezali kaka facette mususu mais na kati ya afrocentricité internationale tozali kobunda kaka makambo tozosalela na kingunza wana tako tozosalela na kingunza wana yango pe tozali kobunda na kati ya afrocentricité internationale oyebi biso banguza tosala ba conférence ya minene tata kinoka ozalaki étudiant na tango wana je me souviens ozalaki étudiant na Inde uyoka kisango ndenge tosala ba conférence awa na ba résolution oyo tosala ki ba conférence ezalaki que tozwa possibilité ya ko réunir ba africain nyonso to koma bomoko ba négro africain. Il faut tout réussir que ça les États-Unis d'Afrique pambatel les autres se réunissent. Ils se réunissent pourquoi? Pour qu'ils va comme fort parce que l'union fait la force. Mais pour nani les Africains va ko se réunir les États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Europe, monnaie unique en Amérique, monnaie unique en Europe, passeport unique en Amérique, passeport unique en Europe, visa unique espace Schengen, visa unique en États-Unis. Donc pourquoi ils deviennent forts? Parce que plus vous êtes unis,
plus vous devenez fort. Or, il est établi que biso ba africain to kokoka kosangana te parce que les prédateurs bato bazo manipuler biso ba kolinga te to sangana. Alors maintenant, ba politiciens na biso moyen ba sunga biso ezali te parce que eux-mêmes sont des marionnettes, ils sont manipulés par l'homme blanc. Bato bazali libre ezali biso bangunza. Et je dis bien bangunza, pas les pasteurs, parce que les pasteurs c'est déjà la chose de l'homme blanc. Et donc biso ba imam aussi ce sont les choses des arabes. Alors nous les ngunza nous sommes tout au moins libres. Alors maintenant, pour que tu réussisses l'unité africaine, de créer les États-Unis d'Afrique, il faut d'abord, biso bato tozali libre, to fédérer ba énergie, to sangana, to koma mutu moko. C'est alors que to kobengana, to kotali saboko kona biso to kote ya yango nde ekomema biso musika. Alors premier point, les États-Unis d'Afrique et le wana na zotia élément, ceux qui bande ko kotia biso élément ya ndeko omutunde. Moko ya bamunu moko ya ngunza ya za Guadeloupéen to kazo bunda pona yango pamba te oyebi ke bandi ko bele batata ko sala eloko wana chekanta dio pa boma e pona yango ndeko na biso arabe bien kazaka arabe basaki na bulingo na Afrique mingi ndeko Kadhafi baboma et pour la création des États-Unis d'Afrique, tout ça parce qu'ils avaient des acquaintances avec les peuples venus d'ailleurs. Mais biso lokola to kamemi na boko kona biso tozo bunda pona yango soki ndeka ko kotela biso élément wana ya professeur Omutunde pour ya kolakisa likanisini ni biso toza na yango objectif. Bande qu'on a régi sur vos après bon balancer le biso élément ou ngunza lobola sili ko senga kasi bo réagir na ba testo to pe na ba appel na ba numéro est affiché. Sur vos après na régi bo balancer le biso élément. Un télescopage entre l'histoire de l'Europe et l'histoire de l'Afrique et nous avons été déportés pour des intérêts économiques occidentaux en Guadeloupe, en Martinique et dans toute la Caraïbe jusqu'en Amérique. Donc, ça fait que ceci, cette demande-là, il y a une chose extraordinaire qui se crée, c'est une démarche commune de la totalité du monde noir, du monde panafricain, de tout l'espace caribéen, mais de tout l'espace américain. Et c'est là que se trouve véritablement l'enjeu du rapport de force. L'enjeu du rapport de force se trouve dans le fait d'avoir une démarche commune. Vous savez, moi quand je m'assieds, que je réfléchis, je dis mais c'est pas possible. Vous avez une communauté panafricaine qui entend tout le temps à la télévision les États-Unis d'Amérique. Il y a le mot uni. Vous avez l'Union européenne, vous avez l'Union des peuples asiatiques. Comment voulez-vous que nous restions dans la désunion, la division et compagnie? Tout le monde fait l'union autour de nous. Quand on fait l'union autour de nous, c'est contre qui on fait l'union? Matono mingi bande ko balandi émission Baindo totelema bosi bon na kolanda élément oyo ngunza ayaki na ngunza tolandi élément bosi ko talisa biswa kasi eloko na remarqué pas na bino croyants africains bolingi français mingi to banze ko zape eloko moko et bo se sentir à l'aise na ko tiboke na afrocentricité eza pokuna pe lopoto elobamaka ba mosusu bokokaka penza te ko s'exprimer na lingala bolingi lopoto mingi mais to bandi bozomona te que ça contradiction ngunza bozo bundisa mundele kasi bino moko bozo loba lopoto makasi bolingi français mingi mais bozo bundisa mundele monte ça contradiction croyant africain. Maintenant mingi ndeko kinoka d'abord un na lingina tia moya point sur l'élément wana bouti kolanda bomoni ki ezali kokende plus na esprit au biso to sala ki ba conférence na affaires étrangères et si kakani to senga qui était tous les chefs d'état africains ba ouvrir couloir pour que ba permettre ba négro africain ba négro américain ba indo ba kende ki na Amérique ba zonga na mboka na bango d'où il faut passeport unique moto moindo o akisa na diaspora akende ki na bumbu na Amérique na Cuba na Guadeloupe na Haïti Afrique ezali mabele na bango d'où nécessité bazonga awa. Ce n'est qu'une parenthèse tolobela yango biso bangunza na ba conférence ça qui na affaires étrangères soki to kay na afrocentricité te ça sera lettre morte et puis ezo allure et comme déjà lettre morte raison pour laquelle biso to côté kuna ça c'est le 1 2 2 olobi tolingi lopoto miki makasi ngunza tolingi lopoto te ndeko na ngai lopoto ngana yokelaka yango nde soni pour on a tangi na IPN après 5 ans ba pesinga diplôme ya licencié en français diplôme ya soni hein
Les années c'est que sakanela mutu. 5 ans na ipene diplôme licencié en français. Diplôme ya soni. Mon colonie ni mundele akokende kotanga pour kakoma licencié en swahili. Les ama makambo ya soni. Donc na koiko toute langue toté ça langue ya c'est la langue qui ndenge na komi ngunza lero akoko balatinga na comprendre que mindele basakana nanga. Alors okola basakana nanga kaka mbeli. Oyo bango pa balakisa ki biso français pour que to bondisa boyindo na biso bakota na biso ekufa. Alors na ko utiliser kaka mbeli wana oyo basimbisa kingai pour que na papa bango. C'est-à-dire que soko kutani na muntu azana arme munduki. Yo obeti ye makofi. Munduki yo ezalaki na munduki te ya ye sana masasi na kati lokota kaka yango tata. Banda ko bomaika kana yango. Donc na ça ko utiliser français lokola arme et non pas eloko moko ya sengo eloko bominga inde konanga mais na zo bomela mundele na yango. Alors, si le français yango tozo utiliser yango pour nini? Pour que c'est une langue véhiculaire. L'Europe on a besoin d'afrocentricité, c'est-à-dire que tokoki kolopela baindo ebele à travers le monde. Donc il faut utiliser français anglais. Une langue véhiculaire qui nous permet de sortir de la RDC, de sortir de l'Afrique, tout atteindre message et atteindre na bandeko bazali Liban. C'est ça la raison en français. Makambo ebele o ezali côté yama tala siko élément moko na yena yango awa professeur Théophile Obenga azali kotalisa l'antériorité de la civilisation nègre que avant que Abraham aya na ba forma solo na ye Afrique emizali la kaka élément yango wana soki bokoki kotia bande kona registre vos après bo bana c'est biso élément oyo ngunza lobola sili ko senga to ko senga na bino kaka bande ko bozomi na bamboka na kati ya mboka Kinshasa pe na bamboko eza libanda ba numéro eza affiché bino ko veli boko la nation na nzela ya radio bo réagir na 082 319 22 25 082 319 22 25 so vos après na régie bo bana c'est biso élément ngunza lobola sili ko senga. Pharaon n'a jamais construit une prison d'État. Mais Socrate a été mort empoisonné, il a vu la cellule dans la prison d'État. Oui. Ils ont eu des prisons en Grèce. Ils ont eu quand tu as la prison, tu as l'esclavage. L'Égypte, il n'y a eu pas d'esclavage. Quand les gens disent que les Juifs ont construit des pyramides, c'est ni bon ni mauvais. Regardons la chronologie. Le premier juif, le premier hébreu, c'est Abraham. C'est le progéniteur, d'après eux-mêmes. Quand Abraham est né, on regarde le dictionnaire de la Bible. Il vous donne à peu près vers telle année. C'est eux-mêmes. Mais quand je compare, mais les pyramides étaient bâties depuis l'Ancien Empire. Oui. Abraham n'était même pas, son père n'était pas né. Abraham n'était pas circoncis encore. Oui, il n'était pas né. Donc comment? J'ai dit, mais quelle est cette chronologie? Voici la chronologie, voici vos propres documents. Parce qu'on a des étudiants, le rabbin a dit. Je dis, votre rabbin, il ne connaît pas, il s'est trompé. Ah, c'est un sacrilège. J'ai dit, bon, amenez vos documentations, on va comparer. Oh, le rabbin, j'ai dit, mais le rabbin a dit ça. Voilà ce que dit le dictionnaire biblique. Abraham, c'est pas moi qui ai écrit, c'est vous-même. Abraham, voilà. Donc, comment le premier juif n'était pas né et comment les juifs peuvent construire les pyramides. Soyons logiques. J'ai dit, ça s'appelle chronologie. Et chronologie, il y a deux idées, deux concepts. Avant et après. Oui. C'est ça la chronologie. Qu'est-ce qui vient avant, qu'est-ce qui vient après? Et s'il vient après, il ne peut pas faire ce qui est avant lui. Moi, je ne suis pas né avant mon père. Donc vous êtes né avant votre mère? Soyons logiques. Simple logique. Et les Américains dans la logique. Pire que les Cartésiens. Ils disent, ah oui, c'est vrai. Maintenant, mingi ndeko butu komona élément wana bazola kisake moto mundo azali koko ya mundele a existe avant mundele. Élément mosusu professeur Théophile Obenga azali ko expliquer lolenge tani discours scientifique oyo mindele bayebi mais baboy kondima ke biso tozali ba mikolo na bango en tout et pour tout. Théophile Obenga exista liboso. Tu exista liboso na bango pe tozala na mayele ya bonzambe liboso na bango et puis bango ba copier nde biso.
alors okoloba yango na lingala soko lobi yango na lingala baindo nyonso ya mokili bakoyoka yo ezali difficile yango tozolobela français. Professeur Théophile Benga teya mindela côté ya bango na nini na français teya bango ketoleki bango na nyonso Benga, aujourd'hui de dire que l'Égypte antique a une filiation directe avec les peuples négro-africains, c'est encore contesté. On conteste aussi la rigueur scientifique avec laquelle les démonstrations ont été faites par le professeur Cheikh Anta Diop. En science, il y a quand même des méthodes. Ceux qui contestent doivent exposer leurs méthodes. Je conteste, voici la méthode. Ils doivent aussi trouver des points précis de contestation. Ce n'est pas la généralité. Il faut un point précis qu'on conteste, qu'on réfute avec d'autres arguments. Parce que ça fait avancer aussi. On ne refuse pas la contradiction. Elle fait avancer le débat, mais pourvu qu'elle soit constructive. Or, jusqu'ici, on fait plutôt de l'idéologie. C'est-à-dire que nous sommes les meilleurs. On vous a colonisé et vous n'avez rien à dire parce que vous êtes encore illettrés, primitifs, sauvages et pas civilisés en voie de développement, des gens qu'on aide encore dans les sous-aides, etc. Vous attendez des partenaires pour vous développer, donc vous n'avez aucun droit. Vous n'avez aucun droit humain, même de connaître votre histoire. C'est ça. Il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas un seul savant en son âme et conscience et en toute objectivité scientifique qui peut apporter des arguments disant que les Égyptiens anciens étaient un peuple, disons, indo-européen ou européen, que la langue égyptienne est une langue indo-européenne ou sémitique, que leur civilisation, dans son essence même, est une civilisation non négro-africaine. Personne ne peut le dire. On refuse simplement parce que nous sommes faibles. Le jour où l'Afrique sera forte, économiquement, intellectuellement, militairement, et assurer sa propre sécurité, ce débat va s'éliminer de lui-même. Par exemple, la fausseté de l'histoire de Jésus. Une fausse histoire montée de toutes les pièces. Mais banguza mosusu bayebi yango. Mais ce qui na lingina teya bandeko. O bazali penza na Kasongo. Ba vanda akoma na Kinshasa tayebi lingala te. Il faut na teya na français. Pour azo kapesa lingala na profondeur te. Alors to ko benga na professeur Nilon. Talisa batu était l'histoire de Jésus ou même l'histoire de la Bible. C'est un montage de mauvais goût. Et leur prophète, Jésus, ce n'est qu'une copie. Il y a Makambo, tu es là en Égypte, tu sais là en Égypte antique, professeur Nilon, Talisa Bangona. La question que je me pose, c'est que les textes qui nous relatent la vie de Jésus remontent au IIe siècle. C'est ce qu'on appelle le papyrus 130, parmi les textes canoniques, puisque maintenant on a trouvé des évangiles qu'on appelle apocryphes, qui dateraient avant la destruction du temple en 70, et qui offrent une autre image de Jésus, une image différente de l'image qu'on véhicule. Et quelle était-elle, cette image-là? C'est que dans cette image, Jésus, il est marié avec Marie de Madeleine, il a une descendance, donc c'est un homme tout à fait comme nous, pas le fils de Dieu comme on l'entend. On est tous fils de Dieu dans le sens nous sommes tous des créatures de Dieu. Et donc Jésus, c'est un homme tout à fait ordinaire, c'est un Messie parmi tant d'autres. Il n'est pas le Messie. Dans la Bible? Non, je vous parle des textes apocryphes. Parce que le mot qu'on traduit par Christos en grec, traduit déjà l'hébreu Machia, qui traduit l'égyptien Neb, Naba, la racine du mot c'est Nab, qui signifie celui qu'on verse l'huile sous la tête. D'où le mot Neban en Wolof, en Sérère ou en Peul, qui signifie l'huile, la graisse. Et tous les pharaons égyptiens étaient des messies, des Nabas, comme les rois Mossi au Burkina Faso. Donc vous, si vous avez une mission, qu'on vous a investi par une cérémonie, vous êtes un messie. Donc Jésus, c'était un messie parmi tant d'autres. Donc pour vous, l'histoire de la Bible, elle a été tronquée. Bien sûr. Sur les documents, mais par le Sanhédrin, par les Juifs, par les scribes. D'ailleurs, dans, je crois, Jérémie, je le disais, dans Jérémie chapitre 8, verset 8,
On dit c'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. On savait très bien que les scribes juifs ne relataient pas la vérité. C'est-à-dire si vous prenez la Bible, c'est un plagiat de documents égyptiens. Donc, le Messie apparaît. C'est pas la peine de vous baser sur la Bible pour en ce qui me concerne. Bon, après, on peut étudier ce que dit la Bible. Mais la Bible dit quelque chose, l'histoire dit autre chose. D'accord. Donc concrètement, dans ce cas-là, Jésus en fait était égyptien. Non, ça ne veut pas dire qu'il est égyptien. Ça veut dire que son message, sa vie, sa biographie, puisque l'histoire de Jésus, il a peut-être existé, mais c'est pas passé tel que le relatent les évangiles. Déjà, est-ce qu'il est né il y a 2000 ans? Justement, là, on n'en sait rien du tout. En fait. Parce qu'on a une fourchette, on dit qu'il serait né sous le règne du roi Hérode. En même temps, on dit sous le règne du roi, Tibère César. Donc, on sait très bien, il pouvait être né entre l'an 19 avant son règne jusqu'à l'an 7. Donc ça fait une fourchette. Et c'est au 5e, 6e siècle qu'il y a Denis le Petit qui a établi la date de notre calendrier par rapport à l'année supposée de Jésus. Il se trouve qu'il s'est trompé de 4 ans déjà. Mais par la suite, il y a encore autre chose. Il y a le russe Anatoly Fomenko qui explique que dans les anciens papyrus, ils ont confondu le i du mot incarnation avec le chiffre romain 1. Donc ce qui veut dire que notre chronologie serait à retrancher 1000 ans. On ne serait pas en 2016, mais en 1016, après la naissance supposée de Jésus. D'accord. Donc pour vous, il faut... Donc l'histoire va à l'encontre de ce que dit la Bible. Pour vous, c'est se baser sur l'histoire, parce que vous êtes un historien, plutôt que sur la Bible. Non, c'est pas ça. C'est qu'il faut mettre les deux documents en parallèle et faire une étude comparative. Déjà, même le mot qui signifie Messie en égyptien, le mot Neb, si vous prenez la racine du mot, signifie noir. Donc, un Messie est forcément noir déjà. Et ça explique pourquoi, dans les anciennes iconographies, le Messie, le Christ, est toujours représenté en noir. Exact. Et j'ai même trouvé justement, je crois que c'est... Il y a un peuple justement africain, je crois que c'est la Côte d'Ivoire, il priait le Christ déjà il y a 15 siècles. Ils avaient des représentations picturales justement de Jésus en tant que noir et que les apôtres aussi en fait étaient noirs. Oui, on retrouve ce genre de choses, mais un peu partout en Afrique. Depuis l'Antiquité, les gens priaient un Messie qui était noir. D'accord. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Entre-temps, il y a eu l'esclavage, il y a eu le blanchiment de l'histoire. Voilà. À quel point? À quel point? Mais au point de nous abrutir jusqu'à maintenant. Oui, c'est-à-dire quand vous prenez par exemple le mot égyptien, la racine, puisqu'on parlait de camitude, la racine signifie cam, signifie charbon noir. Le M devient L, ça va donner le mot Kala, Makala, Dikala, la déesse Kali. Tous ces mots-là signifient noir charbon, mais pas noir crème sapoti ou vraiment noir charbon. Et c'est ce mot-là que les Égyptiens ils utilisaient. Et comment se fait-il que maintenant un mot qui signifie noir charbon, dans tous les films faits par Hollywood, les noirs ce sont des serviteurs et les pharaons ils sont blancs. Exact. Parce que c'est les Européens qui ont falsifié l'histoire, donc c'est tout à fait logique, ça s'inscrit dans une logique. Est-ce qu'on ne peut pas dire justement que la Bible c'est un instrument de falsification de l'histoire? C'est un instrument de colonisation, on dit la religion c'est l'opium du peuple, c'est tout à fait normal. D'accord. Donc il faudrait tout revoir en fait. Il faudrait tout revoir, l'histoire en général, puisque comme je le dis dans mon livre, celui qui contrôle le passé, contrôle le présent et contrôle le futur. À partir du moment où quelqu'un contrôle votre histoire, il vous raconte que vos ancêtres c'était des Gaulois et que vous le répétez, voilà, il vous contrôle. Alors là, vous êtes en partie. Commentaire, élément tout. Voilà. Wanandeko autiko talisa qui histoire. Il y a Jésus. C'est un montage. C'est un montage parce que Jésus n'a bozindo naye abala bota sala makambo. Mais ndenge mindele balatisa yango izali yangote. Alors ceux qui n'ont pas le londo alobi na lingala batu ba kondimate. Alors il faut ceux qui te continuent afrocentricité internationale ndenga limboli wana. Tout le monde va comprendre que ce n'est pas un montage. Ndenge na mona kaba ndeko mususu bazo bawa. Baindo boye no po ba arabe ba pesi bango mwa mbongo bali na kati ya buzoberi. Sikoyo oyo ezali les égyptologues, les savants à travers le monde. C'est prouvé noir et blanc que l'histoire de Jésus c'est un montage.
de toutes les pièces. Alors na kati ya buzo on nyonso ba pasteur bazo barabe akeina Iran ba pese mu akecha na Kinshasa kanisa ka kokufa akotamba na kecha te ba pese mu akecha ye ameka koloba. Alors pour le moment Ngunza Lobola a travaillé dans l'afrocentricité internationale, raison pour laquelle il faut attaquer tout droit et cette petite islamisée là et avec les petits pasteurs et on attaque et on va de l'avant, voilà. On a zalaki liloba ya Ngunza Lobola ba message de nous penser comme les biso epelé par respect to promettre nous la prochaine émission to voter ko tanga ngonyo so pamba te émission za to ko yamba so Ngunza Lobola incroyable kasi Ngunza Lobola toujours chité pendant na so émission bande ko na régie bazo signaler biso na éviter ceux qui quelques éléments sur ça qui na ngo lingo compléter ko landa ba mitunu ndeko tuna kiyo. Bon, to linga tout simplement totalisa que l'afrocentricité internationale est une mission munene. C'est une mission munene parce que baninga oyo ba zo salela nsiku pon siku kiti kaka na RDCT nsiku kiti partout. Maintenant RDC to zui avantage ya kozwa ngo verticalement. To tangi yango ekiti verticalement bandi komususu bazui yango dans la recherche verticalement yango baninga ko na molimo epe uti pa tata mokele. Donc akiti c'est pas koko c'est pas bangunza. To tangi yango bongo. Alors si ko bande comme chose batangi yango horizontalement ça dans la recherche il faut to sangana esika moko pambate même oyo biso to tangi ezali na biloko mususu oyo ko sala ke il faut to mettre yango sur la table bango pe bazali na oyo bango il faut te remettre sur la table. Par exemple na pesa eloko nini balobi le génome unique bako biso surtout tout na koko moko wana afrocentricité mais biso tout tangi siku to yango verticalement il faut que ne kotali sa te ba indu bazali na koko bango e bandeli ba arabe na oyo ya bango mindele na oyo ya bango ba chinois ba orientaux pe na oyo ya bango écoute wa pe écoute na biso ba tout siku verticalement biso pe na kati ya suki to sali na ba erreur e biso to sali o to kotia yango sur la table nyon surtout otanda yango kakate. Alors on va discuter des la livre sacré parce qu'on est en train même il y a corriger livre sacré, on ne peut pas le faire sans nous. Alors dès tous ali kubunda. Donc avantage na ça que bino vous en été na molimo. Vous en été na molimo. Vous bozuma kama na molimo. Na molimo. On va sur la recherche. Na recherche. Mais bango pe basa na molimo. Bango pe basa na molimo. Ba usai la kaka na molimo ya wamba nzambe abakoko na biso donc nza kombi ya nzangu ba ndi akitisi molimo wana. Ndi yango zo mona batuko la professeur Théophile Obenga bazo kende tina nkamba bazo kende kuluka boboni vala. Là c'est le professeur Théophile Obenga akeye pa ya papa kianga ni koluka. Koyeba mais akoyeba yango ndenge nini soki ayipa bangunza te. Mais papa kianga ni pas ngunza. Oui, azali ngunza chrétien. Wana basali les gardiens du temple ba bombi mabele ba masanto. Mais boindo ainsi que les principes de l'univers, la loi de l'univers, les principes de la création et pas nabiso bangunza. Et pas nabiso bangunza kasi ngunza lobola toujours bande ko vraiment bazo sene sobe na zobe la na soka émission na biso. Awa lelo bomi koti penza makasi na kati ya mosala ya faux centricité. C'est que mosala ki ngunza to loba to tiango na no croix ningi ba msusu ba loba na no croix to ndenge nini ngunza lobola. Po mutu moko ko se partager na biloko mibale mbala. Asala biloko mibale à la fois. Matondo mingi ndeko na ngai tambi bakoma kangunza te. Mais babota makangunza. Oh, bakoma kangunza te. Lobola lui ndo akoma ngunza te, mais abota mangunza. Hein? Bakozwande temps ba bieka yo, biekami pour mukili donc valeur wana obota mana babota makangunza. Po ebandelezali na mukili muli baponia na mukili ya muli molero ye mukili emoni. Alors ekozana bato bakuyamba yo pour que batia yo maboko ete obanda mosala basi bato wana pe mukili ya muli mukaka ici ebongisa bango. Alors biso tokotika kingunza te tozali kaka na kati wana nde mosala toyelaki. Mais siko il faut comprendre bokese. Na kati ya bokoko na biso esalela ka spiritualité et non pas la religion. Donc alors na kati ya spiritualité zalini bakotanga so mibeko mi abikela. Donc les principes de la création, les lois de l'univers. Oyo na Égypte antique tozali ko benga ngo la maat, c'est-à-dire la justice et la vérité. Alors okotanga ngo ndenge zali lokola yo balakisi ndenge ya komema motuka. Tango bazola kisatata minenge ya komema motuka obalakisi basala kabo mobeko zali boye mobeko ya nzela. Tango yebi kaka moniteur alongwe.
moto alakisaki yo kotangisa alongwe yo moko lokolo yebi mibeko okomi kotambwisa motuka yo moko. Alors à ce moment-là tu n'as pas besoin de moniteur. Yo moko komi komikamba po oko mitambwisa yo moko. D'où différence entre biso na ba église. Ba église bazali na ba pasteur en permanence. Mais biso tozali na ba pasteur ete. Biso soko yebi kaka mibeko mi atata mokili. Mibeko mi abikela, mibeko mi amokili. O memi bomina yo moko. Dans la spiritualité, prise de responsabilité sans religion. Parce que ce qu'on continue la religion, ils ont le coup là, on comprend les leçons. Ils ont le coup là, il y a qui chauffeur, mais toujours avec un mètre à côté, ça n'a pas de sens. Nous avons au Moutoun, mais pour expliquer, on a le poteau. Il raison à continuer l'afrocentricité internationale pour que le message n'est pas expliqué au Wana. Et qu'on a clairement à travers le Baïndo Nyonso, dans le poteau, la différence entre la religion na spiritualité et si jamais église chaque dimanche c'est ça la spiritualité. Il n'y a pas de religion. La religion c'est même pour les faibles. À la kisabiso. Ingénieur la régie pour balancer les bisous éléments comme ça le c'est le c'est malgré aux autres c'est j'étais pendant la soque émission à bisou. Justement, elle a posé la problématique d'une très bonne façon. On a besoin d'une spiritualité, pas d'une religion. Hein? On a besoin d'une spiritualité, pas d'une religion. Je vais être quand même relativement précis sur une chose. Vous avez remarqué que durant tout le temps que vous apprenez à conduire une voiture, vous avez un moniteur qui vous instruit. À partir du moment où vous avez passé donc le certificat du code de la route, vous êtes en mesure de conduire la voiture seule. Vous avez remarqué que c'est la même chose quand vous apprenez à piloter un avion et c'est la même chose quand vous apprenez à naviguer. C'est-à-dire vous avez quelqu'un qui vous explique ce que c'est que la loi, c'est-à-dire le règlement, c'est-à-dire le principe qu'on doit respecter, la réglementation. Dans le cadre donc spirituel, ça s'appelle la loi. Nos ancêtres l'ont appelé math. À partir du moment où vous avez reçu l'enseignement de la loi, vous n'avez plus besoin de moniteur. Et c'est là où on va organiser une dimension géopolitique, vous voyez, d'embrigadement idéologique de la spiritualité qu'on va appeler la religion, qui fait qu'on aurait besoin en permanence de moniteurs pour apprendre les choses comme si la chose est mal apprise. Parce que si elle était bien apprise, comme quand on passe le permis de conduire, on n'a plus besoin du moniteur à côté qui vous donne les instructions, regardez dans le rétroviseur, mettez le clignotant. Vous voyez ce que je veux dire par là? La spiritualité, c'est comprendre la relation entre le créateur et ses créatures dans la création. Et ça fonctionne sous le mode d'une loi, la loi par laquelle, je dirais, tout l'univers fonctionne. Vous avez remarqué que la Terre fait 365 jours, en 365 jours, le tour du Soleil. Donc, vous n'avez jamais vu une heure décider de 45 minutes de faire l'heure. Tout est normalisé. Ça veut dire tout a été assujetti à la loi, qui est la loi de l'univers. Donc, vous voyez un peu Jésus comme une espèce de béquille. C'est-à-dire que je vous dis qu'à partir du moment où vous connaissez le code de la route et vous savez conduire une voiture, vous avez le permis, vous n'avez plus besoin de moniteur. Maintenant, quand on organise une conception du moniteur permanent, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Maintenant, c'est quoi? La notion, on l'a vu lors des précédentes émissions, la notion du Dieu unique, la notion du Fils de Dieu, toutes ces notions viennent du continent africain. La notion du paradis, de la vie éternelle. Les Européens, Alexandre le Grand, arrivent en Afrique, ils sont polythéistes. Jules César arrive, il est polythéiste. Les Abraham, tout ça, ils arrivent, ils sont tous polythéistes. Vous voyez, ils découvrent la spiritualité monothéiste en arrivant en Afrique. Ils vont transformer cette spiritualité en religion. Et cette religion va créer l'embrigadement idéologique. C'est-à-dire plus personne n'y comprend rien, rien n'est clair, alors qu'avec la loi, tout est clair. Donc ça veut dire quoi? Na kati ya afrocentricité de Konangai, awa tozo limbola clairement que nos ancêtres ne faisaient pas la religion. Donc tozala quitté na temple, l'église boyebo kente. Soko tanga kamibe komia mokili. Terminé. Na Égypte tozala ko benga ngola maat. Otangi maat. La loi, la justice et la vérité. Terminé. Tu es libéré. Osa na tenté osa kana un professeur permanent parce que professeur ezali makambo ya foi. Mutu moko a communauté a yambi makambo wana ateyi bino pasteur Mikolonoso na mona kinzambi photo na yebala kisaka biso te na tongo na mona kinzambi ya komi lokola guide na
en Afrique tozala ki bongo te raison pour laquelle comment on a ba temple été tozala ki na ba temple été parce que la foi c'est même pour les faibles mibeko dès ko yekoli mimobeko tout le monde est sous la loi. Il n'y a pas d'interprétation. Yo moko tali responsable vis-à-vis na Nzambe na yo. La foi c'est même pour les faibles de Komotunde a expliqué yango lisusu. Élément mosusu. O ba ola kisake la loi, la foi c'est pour les faibles et c'est pour la religion. Mais ceux qui font la spiritualité, ils sont dans la loi. Donc le kola biso bangunza to tangi mibeko ya mokili to koki kozala tête fonctionnel le kola na église otangi yango esili yango epa na biso babengi biso tozalaka na église été tozalaka na été yelo donc on été yelo kuna so kokoti na été yelo automatiquement il faut soit diplôme il faut bima alors ça ko bimi c'est que comme responsable non yo pour commis côté non pas dans une église mais ko la kisaka kapatomibe ko lokola chauffeur azalaka na école été l'église été atangi si o bimi donc été yelo nyonso et sengeli na moi lombango bandeko boto so ba téléspectateurs na biso soki beaucoup na moi lombango ba lancer biso élément nous albola asili malgré tout chité penza na soki émission na biso clair alors qu'avec la loi tout est clair. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le principe du fondement de la spiritualité c'est de pourvoir à son élévation par la positivité de sa pensée et ce qu'on appelle la verticalité. C'est-à-dire ce que je pense dans mon cœur et ce que je dis de ma bouche et ce que je pense dans mon esprit. La verticalité, et on s'arrime aux énergies d'élévation dans la création, ce qu'on appelle les vibrations positives. Voyez? Et à partir de ce moment-là, l'enjeu ce n'est pas d'avoir la foi, parce que dans la spiritualité, on n'aime pas les gens qui ont la foi. Voyez? C'est même des esprits faibles. Il s'agit de connaître comment le Créateur agit dans sa création. Et c'est ça, c'est là où se fixe, je dirais, la différence, ce qu'on appelle la ligne de démarcation entre la spiritualité et la religion. Il n'y a pas de manipulation dans la spiritualité parce qu'on vous enseigne la loi. Dans la religion, oui, parce qu'on ne vous enseigne pas la loi. Donc, qui fait que, je dirais, les choses sont toujours interprétées selon le point de vue de celui qui parle. Dans la spiritualité, il n'y a pas de point de vue de celui qui parle. Puisqu'il parle de quoi? Il parle de la loi. Et on ne peut pas interpréter la loi, parce que la loi est la loi. C'est une loi scientifique, c'est une loi ésotérique, c'est une loi qui a soumis la matière et l'antimatière. Voyez? Donc c'est là où se situe la ligne de démarcation. Maintenant, prenons un exemple. N'importe qui peut aller sur Internet, là maintenant, au moment où je parle, et taper « Jésus est-il né le 25 décembre ?» Vous allez voir que le journal La Croix, qui est un journal chrétien, vous dit non. Vous allez voir que l'Express vous dit non. Vous allez voir que Le Point vous dit non. En fait, tous ces magazines vous disent non et vous disent même une chose. C'est-à-dire que ce personnage-là, personne ne sait vraiment d'où il vient, est-ce qu'il est même né. Et en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que le 25 décembre, il n'est pas né. Donc il n'est pas né le 25 décembre. Donc s'il n'est pas né le 25 décembre, comment on fait pour chanter il est né le divin enfant? nous allons voir mon bango na élément to tuko landa bazo sensi to kumela na soki émission matono le ba suka o to ko kabona pour émission moko matono mingi ndeko tambi to so promettre bandeko que toujours ça la émission il y a ébélé dans le cadre de l'afrocentricité internationale ba landabino pambate ba élément ekoya et to zongisi masolo yango ndenge zalaka ndenge kaka zalaka na baindo bola muka na mibumi yemileki donc ba kosepela makasi baindo bakola muka. Est-ce que moi ça iningi to lobaki kaka objectif émission ezalaka la kisamoto moyindo wuti wapa komi wapi pe azali ko kende wapi tata maman bo rester branché na chaîne na biso RTVS 1 émission baindo to télément o mokolo la kisaka bino mai obo éviter tali bino moko ba élément oyo ngunza lobola sili komema to promettre bino émission la semaine prochaine to va sur ngunza lobola na tina ite akoka ko limbolela biso nini esengeli bayindo na ngonga oyo bakwa ko yeba ntake ngunza kimi nzambe ko kozala bino to kutana na poso za diko.